Voilà. Vraiment, non, ça la vidéo n'a pas si dans mon thème. Et puis, des balobara, c'est déplorable. Dans la vidéo, oyo, et bien, il y a Moussali Nanzambe avec un homme de Dieu, Pasteur Mokuna. Dans Robanana, on a deux buts. Il y a fait, il y a des cambo. Cela veut dire que Mobali ya kolinga yo. Maintenant, on kaza un homme marié. Premièrement, il faut refuser. Parce que déjà, il y a Mobali ya bala. Na obebi c'est là foyer, ton azo bon sa foyer naï. Attends au salon pour na mbongo, attends au salon pour na difficulté, attends Mobali ya lingi yo bondelo na ba façon nyonso. Eza na bato mso na vie na bango baloba non. N-O-N etikali bongo non. Oui, eza oui. Oui, biso mibali nde to bandaka. Na ndenge nzamba salela mokili mobali nde abandaka. Mais lelo oyo na sentiment okotaki kobimana mobali ya bato na homme de Dieu. Cela veut dire que to condamné t'es pas un homme de Dieu, as un pasteur. Mais la chair est faible, comme on dit. Na mokili oyo muta sala lisumu tezaka nzambe ezaka mwana nkolo Yesu Kristo biso nyonso totikali to parfaite. Tout le monde a tikali aza parfaite. Dans les leçons moni nzambe le bimi biso ba musulman toroko em susu na bambeba to toroko ya pété. Mais ma sœur, la Bible dit ne jugez pas mes rois. Basali na nzambe oyo toyebi baza basali na nzambe o nzamba tia alobi ke bango nde bakozala juger pa na ye moko biso toza en droit juger bango te. Tu as pris le temps ya kotia vidéo ya kotia téléphone na kati ya motuka ya ko ridiculiser un grand homme de Dieu. Ata mbongo yango oza nango besoin ya kosala na vie ya kozwa yango, mais conscience na yo ezala kimia te. Oui, il a triché sa femme, oui, toloba. Oui, il a péché. Mais azan musuni, Jimmy Swagar Kutu, ba kotele 1 million de fois na basi na ba bureau, métier à Sedaka. Mais tolobi te que pasteur aza bien, ton alobi te que nazo kote la pasteur, te nazo tout le déca. Donc, ma sœur, place aux tu as fait quelque chose oyo bombi longi na yo obimisika pasteur mbongo rozwa ekubongisa vie na otin balobi premièrement chercher la royaume des cieux et puis nyonso epesa mela biso. Tu as gâché la vie ya pasteur ya mosali na nzambe obebisi osali oyo moni ya osala. Mais sentiment yango pe soki tozongi boyokaki yango 2 personnes. Mais pasteur moko n'a pas un boxeur. Eh, toi qui pas tous on pas épais. Moi tendance c'est ité quoi. Ben tout le bas où est normal. Ma sœur en tout cas, je te condamne pas et je dis rien du tout. Je connais pas ton nom, je te connais pas aussi, mais je connais un grand homme de Dieu, je suis de Bandalungwa qui est notre pasteur de Bandalungwa. Idée ni yeux ya publier, quel que soit il a des comptes à rendre dans bateau, quel que soit il est mauvais, quel que soit ça a démon, quel que soit ça nani. Mais nzambe ndi aza muta o juger muta mokilité. Publication oyo tu wapi. Tu es comme matina le comité ko touché na ba homme de Dieu. Déjà babi malheur à ce qui malheur na moto yo. Azo maltraité homme de Dieu. Malheur na moto a sali boy pour la mosali na nzambe. Donc cela veut dire kanda nzambe ko quitter là parce que nzamba yebaki o atie na mokili aza mosali na ngai. Quelque soit ba beti Salomon azaki préféré à nzambe l'homme selon son cœur. Azaki motema ya nzambe. Mais azaki na c'était
azaki moto aliboso depuis mokili banda lekara bato to ya mibali baza na basi ezaka Salomon. Mais na suka na nga lobaki vanité de vanité, tout est vanité. Aza monsuni, aza esprit, mais aza one de Dieu, l'homme de Dieu. Combien de personnes ont eu tenga misi vision na bango lelo? Combien de personnes ont eu gâché tibo chrétienté na bango lelo, ma soeur? Combien de personnes? Combien de personnes ont eu changé bango nzela? Combien de personnes? C'est pas bien, il faut repentir. Place aux arts, il y a mon conscience non aux arts qui mettent parce que et mais le pasteur te connaît. Et bien que Moussa Nzamba yokarai, quelque chose m'a béni. Akola la tolo na se à se sacrifier. Babi Nzambaza, le Dieu de miséricordieux. A limbi sakambala tuku sambo na sambo mbala sambo. Et puis barango ba pasteur bakangela batupe mabondeli ba pasteur pe balakela batupe mabe na bonzambe ba progressa pété bakangeli mabondeli nyonso sala ka ekoma epanzambe ti bande ko bolimbisanga na lobi mabeti nazanga muntu abandundu mais ba makambo ekomokoma to suka nango na biso to sala ba buzo bana biso mena basali ya Nzambe te we ranso na loba to so na biso kasi na basali ya Nzambe te vena nga didi okamo yebi makambo na zoloba picho pacho sotali konko na Norvège oyebi pe bijo afuwa mateso oyebi Grand Stella Omba oyebi Christian Gole oyebi de respecter basala Nzambe. Ce qui te zongi sko na kaya pasta bino bobali sarabiso bolobi 1 + 1 = 1. Mais yabo yakomona pasta combien de personnes on peut pasta yo perdre ou perdre dans l'église? Combien de personnes au vision na bango ko tengama? Combien de personnes au yo bikisa? Combien de personnes au yo jaki na bango na maboko o Nzamba chaki okamba. En tout cas pour na pasteur vraiment na relobate parce que la Bible dit ne jugez pas mais ouais. Quel que soit ça ndumba, quel que soit bakangi babimisi vidéo, quel que soit escrocaki, quel que soit les kimbonga moto, quel que soit saleni mais la Bible dit ne jugez pas mais ouais parce que Nzamba muta juger bango. Je dirais à mon pasteur Ozaka Makasi. Priez l'Éternel, Sambela Nzambe, parce que tout ce qu'on fait dans ce monde, ça va rester ici. Il y a ma bé et futama, il y a ma lame et futama alikolo. Nyo sato salra na vie ezaka eloko moko kolukaka royaume de cieux, bokonzi alikolo. Pour mutaotika libanga azati. Mutaotika la paix éternellement awa ni poussière ni nyama ni nzete ni to kutara vie mususu likolo pa nkolo oya bongsela biso selon bolamu zo sala na awa na vie o bolamu yo sala na vie o yebake ezape bolamu zo tonga na ndako na likolo chaque fois zo sala bolamu chaque fabrique moko zo bakisama chaque fois bazo tongela ndako papa ange. Moi je dirais ceci mon Dieu Nzambe wa kila matika songo Nzambe wa pesa kinga souffle de vie. Nzambe wa pesa nga souffle de vie. Nzambe wa bimisanga na libota ya na libumu ya mama nanga. En tout cas, je me réponds aujourd'hui. Babilo mzuto zo sala eza volonté Nzambe te. Bon comprendre que mokilipe comme suka. Quelque part aussi la Bible dit le temps de la fin, Nathan ya suka. Boromona raba oyo baza ya ngai. Boromona pe ba o baza ya ngai te. C'est que tout se recherche ka na Bible. Nzambe ndeka yebi. Na condamné ni la fille ni pasteur na pesi conseil. Na pesi conseil na ndeko na biso mosi, na pesi pe conseil na ndeko na biso na pasteur na biso. Merci na bino nyonso bolandinga. Merci na ba o nyonso ba oyokanga. Ce qui peut-être na lobi mabe ko finga ngai te mais
conseiller pepe sanga pe idée mususu ko commenter na se émission pour na zope maïle mususu peut-être na bimisité yo bimiseli ngai nzambe ka sunga inshallah vraiment Amédée Mackenzie à Sandra Maya tonton Tiamona na Londres ya Willy Moucheni code mondial. Et puis je comprends pas pourquoi makambo ekomi kaka na bastar ba vedette on a à mokilio vous avez le temps de publier tant besoin koyoka sentiment kolobate ko sali en kara lelo parce que t'avais envoyé tant banda ko sala ngo déjà na ye peut-être afutela ko ndako apesa ko nyonso lingi ozana mutu katozani asoki parana yo toza mibali mobali moko te aza parfait na mokili mutazalaka parfait na mokili ezaka Yesu Christ mobali nyonso quelle que soit la fidélité quel que soit tout mais quelque part asala pe de mabe 3 mabe o pe atrompa moi sinaye o ayibite soki to lobito banda koloba nyonso ya vie aime surtout revendre na ba compagnon na bisoté aime surtout revendre na basi otolingaka te mbote na yo Laetitia Kuya place ozali totalaka makambo mosusu na vie mais toyebaka pe place nini tozokende kosala eloko mpo na mbongo oui tu vas manger l'argent ok poto bapromettre o poto bapesa 10 000 $, 15 000 $, mais après ça la vie continue eloni etikali na moto na yo conscience etikali nini nasalaki eloko mobwe ogashe vie nde oza wana soki mwasi ya pasteur aza na maîtrise te akoboma akosenga divorce soki pasteur aza na maîtrise te akope komisala mabe na condamné fete eza sentiment ya des personnes balinganaki mais esuka na bolingo na bino lisumu na ye eza nzambe akojuge lisumu na yo mpe eza nzambe moto akojuge yo mais c'est pas que au publier au triquer mosali na nzambe au triquer ye omonisi elongi na ye mais nzoto ezomonana on apesi ya toi yo moko po sambusi yo kanso bombe elongi mais mobali oyo abima na yo ayebi nzoto na yo ayebi que c'est toi ayebi que eza yo ayebi que eza yo conscience na yo ekozalaka yo conscience non place ova nangongo place oza peut-être oza na mbongo yango moni yango na mesa lia yango sikoyo to sepela na yango na bandeko na yo tosani et puis bandeko na yo déjà ntango obimaka na pasteur moko na si c'est vrai ou faux cela veut dire que famille ne faut yeba et puis publication na famille ne yebaka yo moto osali yango tu peux avoir $1 million bapesi yo $2 millions mais la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Je pense que na suki wana na sali vidéo oyo pour na sentiment te na sali vidéo parce que ça linga passi vraiment ça m'a fait mal au cœur et swinga merci na bino nyonso bolandi ngai ba commentaire na bino j'en ai besoin merci nzamba pambola bino nyonso bye.